Bonjour, bonsoir, bon dimanche, na ba vrai ba abonné na ngai. Bon dimanche na mam Sicile, na ba bakuku nyonso a monde entier, bande kwa cuisine ya Niki TV. Avant ko bande émission na biso, topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te, tomoni sur dimanche à lelo, Dieu soit loué. J'espère bozomona miniature wana. Miniature wana eza sila bisalu beka mpomba sen miniature wana eza mura shubwebi mura mura bisalu ye wana eza Jérémy Chabani eza bijou la reine Jida bango 4 nde tozolobela na émission na biso ya lelo. Okoti o like, okoti o commenter, o partager émission massivement et que ça la bien bande kunangai. J'espère bien moko boyebi cuisine ya Niki TV azalaka ne bankite alobaka. Na sali ba recherche na memeli bino émission to partageons ensemble bande kunanga benga papa benga mama bokota to panja liboke na biso bande kunangai. Nebi sarabino na communauté na biso makambo ezanga raté, j'espère bino moko boyebi na ngambu ya bato ya théâtre na biso makambu eza. Makambu vraiment evanda kuna eza ya jete bande kunangai. Nzambe nde asunga bango ba changer. Tolali tolamuki toye komona bijou la reine. Bojo eza, j'espère bino moko bokoyoka. Bijou la reine koleka émission. Bijou la reine a dit pourquoi Moura de presse alingi a salué réputation nangai. Pourquoi Moura de presse a salué réputation nanga bijou la reine. Nga bijou la reine ebi Moura de presse te. Na tchake kate na kumba ke te mais Moura de presse pourquoi alande la ravine nanga pe makambu nangai. Mama bijou la reine soki Moura de presse Moura bisalu ndero nanga ba cook. Alobelaka yo parce que oza muta théâtre. Soki alobelaka oza muta maboke. À part ça, Moura de Prince a un temps vanda te afongola ba caméra na alobela yo. Parce que alobelaka bato yo ya théâtre. Alobelaka nyonso sauf rien. Mais maman bijou la reine semble que oza vraiment traître. Omoni yo a vraiment Judas solo vraiment. Comment okende ko trahir ndeko non epela. Mama epela aza mama malgré aloba ki agafa ki asala ki berer mais yonde ofale osali eloko wana te eloko wana osali mabe makasi. Moura de presse ana raison ya koloba parce que osali eloko oyo batu nyonso bazomona ezaka Moura de prince te c'est l'émission batu nyonso baselo émission parce que kotala émission na banda to olanda to mona ozafa na faute okoki koleko défendre te oko défendre nini ebi ki bato théâtre bokamusanga boka na bino sonite yo ero finga rabato eba te ke sala rapasse yo ero finga rasila soso eba te ke sala rapasse malgré sila bisalu alobaka te malgré sila bisalu avana na kwene ne ebisaka bino azana mai na makila aza muto oka pe passe. Au monde ndenge esui yake esui yo vraiment bien Moura bravo kene likolo parce que oyo zoloba oyo yoki o moni yango ezosala passe komo bando piquer ba crise non piquer ba crise to piquango bien tension depuis qu'on a na tension soit pas comme cause soit pas solo aussi sango Moura de prince akena bien au finga ki sila yo pe ba fingi ote me ba expliquer oza vraiment Judas oza vraiment traître mabeza wapi oh Moura de prince alobelo nde sali o passe bon yo ero finga ki sila ebite ke sila pa yo kakango eloko lingi basala ote ko sala muninga te parce que ero sali muninga eloko ana esala ka passe moni liboko na oloba na olakisa be moko ezongela nga muko osali eloko a mabebi joza kuna droit ko ya ko défendre te ya ko expliquer biso nini oto yebite soki Jérémy Chabani apekisaki yo pourquoi oyo kite oyo koleko sa l'émission défendre quoi oko justifier na banani biso toza na biso l'état te ozoloba na internet bijou la reine esopio
Baodio eza bandeko na boyoka baodio asomo Bijou la reine aloba pona amour des princes. Boko yoka ndenga zo expliquer pe pona vie na ye. Bandeko na nga mabe futaka te. Yoka siso osale lo mobe ba bomba yo ba okumi so Bijou la reine oza munene so ndeni na ngwana ke osali bien. Osali mabe malgré munene na malgré moi so bala libala na esopio. Moi sa libala sala makambo te. Moi sa libala vanda na ndaku. So ke ozo ke oza na tournage ok tournage na osisi ozongi kokota rakota te bikota kota nde esopa bino moni confusion na kana bino confusion totale baba kuku confusion na kana bango na bango bazofunda na bango bazobomana confusion totale na ngambu na bango e asoni Bijou la reine yoka soni babi vino ezalaka kisongi babi vino ezalaka bifunda funda mama mukolo okwedike bana onini eloko tozo sala na ba internet ezotikala bana na ba okola ba semeki na yo mobile na yo oko expliquer no ndeni o défendre oko expliquer nini pourquoi oki Jérémie te ce que ebi ke loko aneza nango faux vanda calme bande konanga oko kosa conscience no na nzambe te okosa nga cuisine ya Niki TV na bino mais conscience non na nzambe otika la kokosa ngote il fallait qu'on vanda no ka calme et les kaka ndenge zoleka pourquoi on les ko défendre par rapport à quoi et ça la rende passe et soua kande boyo monde esui okomo piquer ba crise est-ce que si la apika attention est-ce que si la pika crise si la a toujours posé esprit belé akuba bandeko na boka soni ko boka soni bio na bino mama na bino azawa Belle-Vie TV conseiller bana yo Belle-Vie TV te ya bantu na yo bo eza bien te bio na bino bozo boma na bozo wela nini boza bineme obe bambanda bozo luka nini mbongo zo luka ngo bozo banda bo banda mbongo tilo bole mbongo ngo te parce que je suis na baki tata mo sabana to kutana mamepela pour to la vidéo to l'exa bato bazo finga ngaba ebake to boma moto na mona ki moza malam na signala epela na signala epela ta je suis na beki ko epela bazaki ayebaki ke je suis muto za a bensi biso wana to bilo bozo baki no shida au mema mukulu ayebi parce que zo keleta bito muto benki Justine nde bozo ba pesinga $100 pona komande kolanga na crayon de kolanga engana sala ata Justine atongenga immeuble mutuka o ngana zangi no kofinda ka zanga sala bo no sala wote pona epela to swana te to na to ebala kala ya mabe kuteza te bato bafinga ngana tikana funda bango te bato ba appliquer crise na appliquer crise te attention dérangeanga attention sala kinga esalenga lobi na wana ki hôpital na kokai même pas utika wolo baba n'importe Justine nde bozolo ba pesinga $100 pona komande kolanga na crayon de kolanga engana sala mutu ata Justine atongenga immeuble mutuka o ngana zangi no kofinda ka zanga sala bo no sala wote pona epela to swana te to to ebala kala ya mabe kuteza te bato bafinga ngana tikana funda bango te bato babenga ngana bakombo nyonso na tikana ofunda bango te ngana sala mutu mabe nasaka motema mabe te olimbisaka na video oyo la patron na Jérémie Chabani mwana na mabaki mama koleka émission te mais alingi asala video oyo mpona explike bino bato bozoyeba te bozocomprendre te botika kosala baanalyse oyo mutu na makolo te jidango bobenganga par rapport ya nini appliquer crise na appliquer crise te attention dérangeanga attention esalaki nga esalenga lobi na wana ki hôpital na kokai même pas botika koloba ba n'importe Bijou la reine au moins de suivre et ça la bungu ça lo kitokos net na film yo po ka pasi yo muta munoko yo muto fongolaka sila ba caméra expliquer sila yo po ka pasi ngana ka sande choyo ka no passe tete et soit nge boye et suis vraiment qui on a traître aux Judas au trahir car famille na libota au trahir mame pela au défendre nini kacho konda wetu na États-Unis bokota mama Jeannette Bosolo bokota makambo vraiment
et aka passe na ngambo bato a théâtre na biso. Pourquoi Sila Bisalu bo finga ke bolo bakana sorti tout? Pourquoi Sila Bisalu allait kakate à défendre? Pourquoi Sila Bisalu allait kakate à expliquer? Sila Bisalu azana maina makilate. Sila Bisalu azana ba téléphone to fond la ba caméra na sa l'émission te na expliquer. Mais Jérémie Pekisaki, pourquoi yo ki Jérémie te? Olingo défendre nini? Et loko ezomona na keza na ngo faux, o défendre nini? Bande konanga mabe futaka te. Soro loni tondolo jamo robuka manga. Oloni tondolo robuka tondolo. Li feleza na ngote soto kufi. Li feleza kaka anase. Ofinga kisila. Mais yo ba fingi ote, mais yo ba expliquer. Au monde suit, comme yo tension. On a piqué crise. On défendre yona banani. On défendre yona banani parce que epelatis quoi ça na parquet na abimité. Epela na abimité vraie vérité to yebango pas epela. Yo tant qu'on ngole ko défendre to yo kayote parce que za juda oza traître, o trahir epela. Confusion totale ko kwecha moura de prince na makam na binote parce que moura de prince a sala rabe mission na lobela ra mututu so ka lobela kango parce que o ayoka ki o amona ki anga lobaki so ka mona ki te akoleka pe ko lobate tika moura bataza de tika moura bataza ne calme moura sala ra théâtre na binote moura azamta maboke te bino na bino bato maboke bo sisango bino na bino bato maboke bo zwa solution. Ye Belleville TV maman na bino ape sabino conseil boza bandeko na ye boza bato bojua kana ape sabino conseil a lire oyo makile kotanga a lire o bato bako kufa pasteur de la foi loba kango to mona ka ka mupepe lelo to mone bango na ba komo bomana bango na ba komi komi fundana likolo anini ya mbongo ngo combien $100 esopa ouais $100 atakutu 1000 €, atakutu ba voiture ata lopangu oko sali loko salite et loko sali et sopio makasi bimi vraiment juda traître solo et bandeko nanga somwe nzamba lola batelela nga Sila Bisalu kokwa bana nga kotala Sila Bisalu mutemo Sila Bisalu azana ngo bandeko nanga nil par ailleurs seulement na kacha est bifo zaka Sila Bisalu ba finga ka balobaka jamais Sila Bisalu aleka sa l'émission. Jamais Sila Bisalu aleka y répondre. Sila Bisalu avant d'aka toujours calme bandeko nanga na ebisa bino silence eza arme moko très efficace. Bijou la reine balobine ka traître pamba juda tanenga zangi kimia. Tanenga zangi kimia bandeko nanga. Balobi baloba mabe bakuto na mabe angote. Soki eza faux. Vanda calme. Soki eza frais. Eza vrai bandeko nanga vanda calme. Nzambe mo mutako jija ngo biso to abatu na sa mo to ki ko jije te biso to sala ka banalise o eza vrai to sala ka banalise to ko zapango te parce que olobela pe biso sila ero finga sila biso pe to sepela te biso ku to finga te mais biso to expliquer yo po biso to finga te kuizi yani ka finga nete o to expliquer kaka et suera ndeboe et soit que et suo bien bijou la reine. Baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisi la respect yende mama na biso balobi ndaku na bambana ngo mama na bana mama na bana biso mama biso esa Sila Bisalu Bekam Pombastien la poutine d'écriture ezande Sila Bisalu Bekam toboyo biwela wela eloko wela ezateza Sila Bisalu Pombastien la poutine d'écriture mutakoma filme o epese ba trophée mutakoma filme o banda koma pendant 3 ans azui déjà 3 trophées ezo mona na miso bato akoboya asa mukili na ye filme na biso ekoti totali nouveau départ na biso bandeko nanga eye pas de distraction nouveau départ na biso eye pas bikota kota. Nouveau départ na biso eye na tout. Na tout bandeko nanga nouveau départ na tout. Na comportement, na caractère, na habillement, na ba façon, na tout, na ba famille. Nouveau départ eye. Benga papa, benga voisin, benga voisine, bo fon la babord.
Bon fond là bas rendez-vous 18h juste. J'espère bande konanga bino moko bomona ki premier épisode lobby. Bon moni na kacha film ana onga cuisine yani ki TV na mona qu'est-ce que bino bomona ki. J'espère bino mo bomona ki si la bisal na kacha bureau ya papa Elko. Ye pa beta ka ye pa sala mambongo. Mam swa suke. Ye pa sala bongo. Mam se abitanga na kena ka pa semek na ngakuna na bureau na bete non ndenge zala kake mwelo amuke bima. Timba ba timbela. Kote la susu na ngambu ya mama Teresa bande kunanga ya kapasi. Serge mwana mayele, Serge mwana mayele mes famille passe. Kote la na famille ya Linda Kote balingi kutu Serge te ba omona zane lo kote ba préféré na bango Normi. Normi mobile neza Pirondo mbasi. Ba préféré na bango Michu mobile neza Bobo ba na mbongo. Mais ya Linda Serge et l'autre côté bandeko na nga film ogwe mam si yo bongo na biso na kacha SB go kotala kaka film oyo toza kaka na première oyo non nga na moni na bite so ebino bozo mona kotala ya lule na kati kuna bino mo bomoni ya lule ipepe na kacha veste na bureau patron boss de boss. Ya lule bravo que non bien. Quand est-ce qu'on dit ya mama Teresa na mama Via ba mama Malewa boebika bazoteka mwa pondu na bango basala batuta balamba pondu au restaurant de kakezala mwa ba poisson ba otumba diyo ana pe na omoneza wow balobi nouveau départ bango ba oyibate bango ba osala kaka na mutoki na bango bateka mwa pondu bateka mwa fufu bateka mwa poisson otumba tout fait nombre lobby eza nzambe film bandero nanga eza gumo kobokota bokota sila bisal officiel bobeta kaka sila bisal officiel bolanda na film na biso to akana 1 j'espère le eza deuxième épisode bokota babakouk otali ke pe otali ke ba petit bazate parce que toi dans vacances en France toi en vacances otali ke mon ba petit ba ke parc na ma parc na ba petit ba zwa mu pepe le otiki ba bord yo fungwa motiki na ba tablette bano beti si la bisal officiel otiki leka ko zape ba publicité te wana ba vie matarambang bangwani ya ba secret ya ba youtuber ikenda bongo funa bisa bino bo pona travailler na YouTube bande onanga botiki ba publicité eleka bota la film asila e bandel tisuka okosepela na film asila bisal eza éducation eza conseil eza exhortation eza morale si la bisal azote ya biso kaka na ba film na ye na ba film oyo ndenge si la zote ya biso na mona ngote na talaka na ba film na yo kaka matake kitaki me asila bisal nzamba pambola et nulle part ailleurs seulement na kacha SB nde makambwe na kacha SB ozu ba film wow film eza gumo bande kuna bino mo boyo kaka titre nouveau départ mams moi soit tika ba titre na défaut moi soit tika kabelo na défaut bon silence atika ngona défaut ya makasi balobi ka muke bazui ba tension mais si la bisala belle attention te o apika crise te toujours santé kitoko bonne santé même si là maman chérie bekampomba sen nzamba lola bombili la ngayo baba kukezala bongo ezala bongo to consommer film na biso massivement to partager ngo film bandi 18h juste benga papa benga mwana benga voisin to partager ngo biso baba kuku nde tozana tozaka toujours même moral même esprit biso baba kuku tozaka toujours ensemble yango ndeza force na biso yango ndeza force ya SB faut te soutenir si la bisalo na tous les domaines surtout na ba prière nazo beta c'était na ba prière parce que wana eza clé yango nde makambo bande kona ngai kacho konda wetu mama Jeannette Bosolo oncle des abakuku umela
Maman mami elonga Normi bomoni Normi pe aye parce que Normi liboso za ki timide mais Normi vraiment continue Normi vraiment continue bi SB go wapi na SB lumière na kati ya SB bomoni Michou Mbembele Michou Mbembele ye wana mwasi abwakama bande konanga film elengi bokota tolanda film na biso bande konanga Moura de Prince bravo parce que osa toujours musala na kitoko cuisine Yannick alingaka musala na pe na landa kangonde konanga bakuka tanga Moura Bissal bravo Bijou la reine non piqué crise te au piqué crise ya bien Luka Kimia Bijou la reine mutasala boite Luka Kimia na batu kosala ramabete futarate na sa moyoyo e futarate to Luka Kimia Bijou la reine Luka Kimia na bande kono nyonso sala bango mabe oyo moko yebi okokosa nga me conscience na nzambo okosa te Moura de Prince asala na bino théâtre te maboke te asala nebe mission mais yo Luka Kimia bande kono esui rande bo esui ete ayo mbala sima osala ngoto lapa bafefe babone nanga ona memela ki bino na mukolo lelo kaka yango yo minga koloba exacte to suki na bino kaka yango yo j'espère bino moko boki bo Joana Bijou na rendenga zoloba ya malam to zui ya mabeto bwaki ona memela ki bino kaka yango que Dieu vous bénisse à la prochaine bye